Europe a courir danger moko grave parce que bientôt na minute d'abord Europe a perdre de pouvoir dirigeant depuis Barack Obama kota kina mwasine ya moindo na spiritualité ce qui esclave avandi na ngwende esika maître azalaki maître à comprendre que gloire na yesili. Alors na lolenge wana boyebisa ba dirigeant européen ba changer politique na bango vis-à-vis Afrique. Na période tozali ezosenga mamindele baya basenga bayindo pardon biso bayindo na ngambo na biso po ete mindele baya kosenga biso pardon esengeli toyebisa pe bango ke ngonga na biso indépendance bino bosibo lekisi ndelo nango makasi. Donc to expliquer pape ke ba mindele basi ba dépasser largement tango oyo biso tosengela iko futa bango nyongo. Alors lokola to communauté ni wana et pas une biso recommandation ni yé recommandation yé pas une biso ezalete ba dirigeant politique na biso bandima ko bandana ba dirigeant ya première ère que ba trahissa ki peuple ba trahissa ki indépendance hymne national les a respecté parce que hymne national est le but uni par le sort uni dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts mindele batu bagumba ki yango serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Donc, ils ont respecté. Alors, les dirigeants politiques, il y a première ère, les dirigeants politiques, il y a l'élo, toute tendance confondue, majorité opposition, de Sikamoko société civile, bandima ke bango, bébisaki. Basenga peuple, pardon. Et tango bagosenga peuple, pardon, biso peuple, na bango ba politicien. Tozongi siko poto telema siko na bamindele poto solola à propos ya indépendance oyo soki mindele basengi biso pardon te eza ndenge pe tokomeli bango yango à part pape tokomeli tous les dirigeants européens to déposaki bamikanda na bambassade bakize de réception ezali po ete bandeko bayindo bayeba malamu ete batika kobanga mandoki ya mindele mindele bazana mandoki bazana nyonso ya makasi mais loko eza faiblesse na bango ezali bazana miongo na biso donc biso tokobunda na mindele na mandoki te mais biso na mindele tozali na likambo ya nyongo soki mindele aboyi ke ye parce que azana mandoki azana nyonso akokontinue kosantete na ndenge akomilingela wana ndenge akolingela ayebaka bien que destruction na ye ekouta na orient suite ya kolela na biso. Donc, troisième guerre mondiale est inévitable. Et il y a des conséquences très graves, donc des dégâts graves pour l'Occident. Il y a des gens qui peuvent des dirigeants occidentaux que tant que vous avez des calamités, vous tiré les eaux bêtabino. Tant que vous avez des attentats, ils ont pas alors que vous avez des mesures préventives, vous avez des précautions. Mais vous avez des calamités, vous avez des signes annonciateurs. Donc, si vous annoncez que ndenge tozalaki na Égypte, biso, tonyo kolaki bakoko na bino, c'est conventionnel, bino peto futi bino nyongo, et si esili, alors lokola nyongo esili, botika biso tozonga na badroit na biso. Soki bosali ndenge bakoko ya bayindo basalaki, parce que biso peto zalaki makasi, nyonso na zolo bagwe, yango tokomelaki bango. Biso pe tozalaki makasi, tozalaki surarmé, tozalaki grande puissance, tozalaki na bachar, tozalaki na nyonso. Alors tokanisaki ke tokokoka ko maintenir bino na bowumbu epai na biso. Nzoka kolela eminioko na bino nde yango ezalaki bokasi oyo esalaki ke bino bokoka kokende Afrique ezala ebetama donc à partir ya Égypte. Non seulement les diplômes, mais ceux qui en Afrique ezwaki décadence. Donc, à partir de l'Égypte, ça a des conséquences. Donc, bino peso zela bino. Donc, ceux qui vont s'entêter, vous bien que beaucoup vivre yango. Mais ceux qui vont préparer à venir yamalam, pour na banana bino, pour na mokili mobimba, pour kimia et coca-cola, et lingi koloba ete, bon dima ke bosala ki mabe, boya tovanda, pour libongise coca-cola. To komi lisusu mokande a mibale, pour liboso papa répondre nanote. To komi lisusu mokande a mibale, to tinde li pape, to tinde lisusu pe ba dirigeant politique ya biso toute tendance confondue. Toza koleka na média pour te éclairer opinion, to yebisa peuple, na bo baza na poto, na bo baza partout. Nangonga oyo toza na tina ya koswana te. Nangonga oyo toza na tina koyina na te. Nangonga oyo za na tina ya bomoko.
parce que leur mindele bauti ko tia biso dollar na 170 ni na parti na yo ni na lingomba na yo olelaki yango na 90 te lelo eza soki na 155 tozo sibira yango biso nyonso mais toyeba malamu ke bamindele baza na mbongo na biso ya ebele kire wana lobi yango les jours où vous allez vous organiser sachez-le bien que la Belgique va débloquer beaucoup d'argent wana lobeli Congo. Or na période tozali ya 4e président na kati ya prophétie en Mfumu Kimbangu balobi bien que na période na yende mbongo wana ekoya ozomona sikoyo eloko nini mundele azosala biso mayele mabe donc mundele alingi te to bénéficier na période oyo ndi azolinga ngonga eleka pone koma trop tard basali mascarade na 2011 awawa soit disant basali réhabilitation en Mfumu Kimbangu fausse réhabilitation baye kosenga pardon ezali fausse réconciliation donc tokende na makambo ya solo yango nazobenga bandeko nyonso ya mangomba toute tendance confondue en tant qu'Africain en tant que Congolais yango bomoni na bimaki libanda na kende ko solola message même message na ba politiciens ya libanda lokola pe ba politiciens ya kati pamba te tozo sala erreur munene na Afrique soki lelo to faire louper occasion oyo ti 2021 et l'équipe biso boye donc retard tokozwa répercussion tango koya biso tokozwa retard makasi alors que colonisation susu mususu ezoya ezowuta vers orient donc ezosenga biso na ngonga tovanda na bomoko po topesa bandimbola ya makambu nyonso tozoloba parce que nyonso tozoloba ezali vérifiable soki lelo tokomeli yango mindele soki lelo biso ezalaka lokwa bato balobaka te yo papa nkusu tina odefandaka bokonzi ya mboka parce que olelaka yango mbongo mbe nakokomela mindele te mais soki biso bangunza tosangani lelo netinda Mfumu Kimbangu balobi bokomela pape bavérité oyo ke maye bazosala na Afrique eza na baconséquence grave elingi koloba eza ya solo soki tokomeli bango ke économie ya Afrique bino bozo kabola ba africain bozo bomisisa ba yindo bango na bango botie biso na ba division na ba désordre ezali bino mindele tango tozwi courage wana ko yebisa bango yango tolobi na bandeko ba yindo bino pe bolata courage wana papa Nkusu tolandi na bokebi message eza makasi est-ce que ozo peser grandeur ya message oyo ozo pesa na ba yindo ozo peser grandeur ya message oyo komeli pape ozo peser grandeur ya message yo comme ba président occidentaux aussi longtemps yebi que mboka na biso tozana makoki te ya ko faire face na ba pays wana tant yo ozu makoki to courage ya ko komela bango est-ce que obandi initiative wana parce que olotaki yango ou bien osangani pena bangunza misusu bino pe bosali kimia entre bino bayindo bolobi botosa la bloc to bundisa bango matonde mingi yambo ezali likambo ya bitumba te ezali justice divine nazo yebisa bino omoni éclaireur tango nayebisaka bino ke tozali kokoba mosala ya 1921 eza na tina lelo bato ebele parce que na expliqué bino ke pouvoir dirigeant lelo eza na mutation tokomeli yango mindele ke kobanda lelo fo boyeba yango malamu ke bokokamba su mokili te oui mais c'est réalité toko vanda na bango boye parce que o démarche to bandi elingi koloba nini ekokomisa biso na point wana tovandi toyebisi bino ke kutu soki baza mayele parce que mindele baza na spiritualité bayebi déjà sika na makambo tokomi bayebi bien que est-ce mokanda ngokomela pape meza solo mais na lobi sans totike pas nos apostolique akovandela ngo soki avandeli yango te akovandela te bino bayindo nde boza na ignorance ebele soki ozwi likambo boye ozozwa yango na négligence mundele aconsidéraka le tout et mundele tango amoni kuna ke rénovateur continuateur amoni kombo ya Mfumu Kimbangu na kati ake kofuye mbala moko ba document nyonso baza na yango sur Mfumu Kimbangu donc ayebi siko ke tango ya bayindo ekoki yango na siko lokola bayindo baza na ignorance yango toyebisi bango ke tango na biso bayindo ekoki mundele akotikala kozala lisusu super puissance na mokili oyo te ozomona donc assurance oyo biso toza na yango ezali ya oyo akeli likolo na se kolela ya bakoko na biso parce que mundele tokofunda ye na CPI kutu te ozomona parce que CPI eza ya bango mais tolobi na bamindele tosolola boyebi lelo soki baninga bandeko na biso bayindo bososoli makambo malamu parce que bino bolobi mindele baza na mandoki
naoyebisa bino kaka mwa likambo moko mindele baza na mandoki bino boza na bandika tika histoire ya bandika wana babimpanganza tika yango pembeni bipanganza nini bipale soki biso oyo toza na yango ezali nguya ya tata akei likolo na se États-Unis d'Amérique aza na baservice na ye aza na makasi na ye nyonso ntango tozoloba baza na bamonitoring na bango awa makambo ezali donc soki biso tokomeli badirigant européen mpe toye koéveille conscience ya bandeko na biso bacongolais en particulier mpe baafricain en général elingi koloba ete mai tozoloba eza bongo e na ntango eza bongo mundele aza conscient ke asi a perdre pouvoir dirigeant mpe pouvoir économique lelo orient biloko nyonso toza na posa déjà orient azosala yango donc occident aza lisusu super puissance te na ndenge bazalaki lobi soki lelo Corée du Nord azolakisa États-Unis musapi c'est que force ekomeli bango lolenge mosusu e bapays ya orient esi ekomi na lolenge oyo ekomi awa na kati na Afrique Europe aza koperdre makambo ya ebele donc mokili ekelami bongo sikoyo lokola tokomi na ntango yango voilà yango nde ezosenga boye congolais nyonso africain nyonso azwa conscience ke ntango eza sikoyo ntango na ngai alors accord oyo eza na ntina na mindele na bayindo barespecte yango me nani akotangisa yo tata livre d'or babomba oyebi ndenge nini nzambe asali mpo dokima oyo emonana mais justement na bilili na bango ntango ngonga ekoki parce que na convention omoni ntango toyebisaka bino baminiti na bino ezalaka moke ntango toyebisaka bino ke tokutana na yesu tosolola na yesu na makambo etali afrique mpe europe okutana na yesu mais oui tosolola bamakambo nyonso bozomona tolobelaka bino banda kala tosololi na ye le 12 juillet 1997 yesu jésus mais nalobi non convention spirituelle convention spirituelle la convention spirituelle yesu alobi ye ayaka awa te mais oui parce que nyonso ezosalema esalemi na libanda ya convention yango esali lelo ke Europe soki arespecte te akobetama yango toza koyebisa mpe bandeko na biso bacongolais awawa ete na kobanza sans réconciliation eloko moko malonga ekosalema réconciliation biso moko oui, il faut se réconcilier. Politique, réconciliation. Politicien va se réconcilier. Tout le monde. Mais nous avons chef spirituel. Si monsieur Sili, peut-être la dernière, on a eu une question très fondamentale. On va continuer sur la fois prochaine. Tant que nous avons chef spirituel, il y a Baïndo. Au bout de Yakabokoko, vous avez un sanganate. Vous avez lancé un message à Kimia. Vous avez lancé un message. Mais au moins, nous sommes pas il y a un coup sur Kansakani. Poto comme sous Simanae, Naïbi Makamazoloba. Oui, oui, Sanga Leloyo. Nous avons besoin de Kanate. Yo bandi kokoma otindi ba message mais la spiritualité ya bayindo boza ko kanate est-ce que bino moko boza la blocage te et puis ça ba kobeta bino moko te ba chef spirituel matondo blocage kozala te pona nini message epesami bandeko nyonso ozala catholique ozala protestant ozala musulman ozala pevalongo ozala groupe de prière ozala politicien ya tendance nyonso société civile awa eza likambo ya bayindo alors ozala ngunza ozala nani biso nyonso bomoko ezala bunde dia Congo ezala bedem ozala nani biso nyonso na ngongo tozokabola sor moko donc ozala na diaspora ozala na diaspora ozala wapi lelo ezali ngonga ya réconciliation ya bato nyonso mais oya kosantete oya koboya ntango nzambe akobeta sikoyo neteni ya baye baza concerné kasi bakobetama na bango bongo kanisi ntango bana Israel babetamaki na ntango baegyptien babetamaki na période ya bana Israel boye bakokaki koyoka te parmi bana Israel même na ntango ya Noé moke bakotaki na masuwa mosusu batikalaki donc na ngonga oyoyo tozali na likambo ya biso nyonso toyeba ete na ngongo eza na eloko moko ya malongo ekoki kosalema te soki tose réconcilie te soki totelemi en face na bamindele te soki tozwi indépendance na biso te eloko moko te parce que même soki bolobi bosala baélection ezali mpo na bamindele na bapoliticien il faut liboso nanu réconciliation avant toute chose réconciliation ekoumela nalobi totya prophétie na place tozali na période ya kovivre baprophétie ya mfumuki mbangu oyo elekaka te matondo mingi papa Nkusu
na lobaka yango émission eza émission en population eza émission ya bino baimboka tango mboka eza na problème tango crise ezali esengeli to solo yango moni na bengaki bayi politique na bengaki bayi religieux bolandaki bandeko na biso ba pasteur na yambaki awa bolandaki pe bandeko ba musulman bolandaki awa to yambi bandeko ba tendance nyoso na lobaki na koluka papa nkusu et coïncider pe lelo yo azana message ya makasi ya munene apesi na baimboka mais na point mususu etikali na banzi to continuer senge to yeba na ngambo na bango mécanisme ni ba kosala pour te basangana baindo basangana côté ba politique basangana réconciliation ekoleka ndenge nini wana ezali mutambo ya bwaki esengeli to manyola ngo poto yeba ekoleka ndenge nini matondo mingi na papa nkosu za la panda so nyanzila chef spirituel na vovam na ndenge ondimaki invitation nanga na banzi prochainement to ko faciliter parce que tozo nyoko mingi pona omona yo matondo mingi matondo mingi na bino bandeko bolandi biso libana ya mboka surtout na diaspora bandeko na biso oyo tolingaka oyo tokanisaka mboka esengeli tobeta masolo ya mboka tokutani lobi na invité mosusu ndenge tomesana koloba moto abangisa moto te kongo eza mboka na biso